Capage TV. Capage TV. Oh bien, 4 secondes na ebate ni mais. Il faut 4 ans visa. 4 visa. Ou bien 8 ans. Ah mais. Yo dis combien? Ba 4 ans na eza tigre te mta pesa. Schengen nda pesa. So tigre comme pesa batu na ebite tigre pesa batu visa te. Visa batu. Schengen nda pesa. So boya boy. So boya boy. OK. Lecture ça mika ki Afro Congo mobimande to beta ka. Combien de personnes? To roza ba 15. OK. Ouais. OK. Do Afro Congo mobimbande to beta ka biso tout to kinde. OK. Pour biso pe passeport we ba kangi na bango te. Ba chelo 4 ans. Mais ba tikelo passeport na yo so moni ko ba 1600 yo mata ko sala ba aller retour. Yo kaka. Molodo leader. Côté on a longola raé parce que biso to mesana ga na musique ki ata artiste ozana nzembo na mo eza ki to konde ni foka leader aye mbango. Mais ce que Afro Congo eza penaki kilo na yo yo défaut memango. Et puis après ça n'a chance que na sala banzembo na nga mais na zapeka na kata Afro Congo leader déjà soit déjà za leader monaka yindi na fois za no wana bino bato botikali ba mamba pe fo bozaka ba mamba mais côté wana siko inosi afongola je wana alongola ngote les arbres fo bonda so esengi pa chapo na place oké ngana monike na suki atindiki ngai. Ah c'est bien. Dans la Villa Nova, light musique sérieux. Ouais. Sérieux ça y na ba ibato ba bina filé bato. Ah OK. Oza pe mtakala na le kawa kuna et puis na longo kuna. C'est histoire na yo. Na longo kuna na kepa les boga. OK. Et pas les boga on na moni veka vipa lingi poto trop. Soit que avani akangami. Parce que tellement ngaza mutu mo na trop travail na travailler. Ouais. Na moni sko ino sa lancer qui a recruté na ya Afro Congo. OK. Ngana lobaka ino sa mondele mais azanye na poso moindo po makambo na vivre na kata Afro Congo na leka na ba groupe na ebisioti ya loko OK kamina ya loko ba memi na kamina OK ki soldat siko na Afro Congo biloko wana ezate bazo ba ko respecter souffle ya mutu vous comprendre parce que le ba groupe belé ba bi ko respecter souffle ya mutu te. Choisissez le service de Maman Chimène Cargo et bénéficiez de plusieurs services tels que le fret maritime, chargement de 5 conteneurs en un seul jour, service cargo rapide de manière à ce que votre conteneur arrive à bon port dans un délai de 35 jours, un service de fret aérien pour que vos marchandises arrivent par avion dans un délai de 3 à 4 jours. Maman Chimène dispose également d'un salon de coiffure mixte, coiffure homme de très haut niveau, coiffure femme avec des professionnels de la beauté et du look. Un salon qui respecte toutes les normes. Chez Maman Chimène, il y a aussi un restaurant qui vous met à votre disposition un petit déjeuner dès 8h à 10h tous les jours ainsi que le grand buffet de 13h à 23h avec une multitude de repas africains. Rejoignez tous le service exceptionnel de Maman Chimène 6 à Dubaï, Moon Royal Hotel, Deira, Maman Chimène Cargo Service. Toujours près de vous, on vous accompagne en tout pendant votre séjour à Dubaï. Rétinoblastome, cancer de l'œil, néphroblastome, cancer du rein, lymphome, cancer de ganglion, première cause de mortalité par maladie chez l'enfant. Le cancer des enfants est une réalité. Participer à sauver la vie d'un enfant et de faire avancer la recherche sur les cancers de l'enfant en faisant un don à la Fondation Noah. Les gens jusqu'à aujourd'hui ne croient pas qu'il y a un cancer qui ravage tellement. Les gens croient que le cancer c'est mythe ou bien c'est la sorcellerie, mais au contraire, moi je suis témoignage. J'ai un enfant qui est guéri du cancer. Fondation Noah, nous avons besoin de l'issungi na bino. Bana bazo souffrir na cancer et que sunga mwana moko place nyonso azali pour un problème ya cancer ezo frapper eza makasi to sunga bana pour bango nde avenir ya lobi. Faites un don via notre compte bancaire et soutenez la cause du cancer infantile pour mieux le prévenir et le traiter à temps. Comment se rendre à l'hôtel Laël si vous êtes à l'aéroport international de Luanda? Prenez la route Primerio de Mayo.
et puis la direction à droite qui mène jusqu'au supermarché Shoprite à Palanca. À 10 minutes, non loin de la banque Ouamba, et là, vous êtes arrivé à l'hôtel Laël. Hôtel Laël, adresse iconique de la capitale angolaise qui répond à toutes vos attentes. Avec des chambres bien équipées, chambres simples, chambres standard, chambre suite avec Wi-Fi pour un séjour de plus agréable. Au menu de votre séjour également, un restaurant branché avec une cuisine d'exception et un bar VIP pour vous redonner un petit coup de peps. Hôtel Laël, c'est aussi 2 salles de fête avec une capacité jusqu'à 250 personnes pour vos grands événements. Retrouvez l'Hôtel Laël à Luanda en Angola, plus 244 932 129 280, plus 244 955 499 778. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo ata bébé en pakola mafuta na biso pe kitoko ba o balinga ka muloko na bango comme ko moi rose beaucoup ko 6 à petite là pour ko petite muloko te Rude Beauté ya biso oyo omona ke batache moko esalinga ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel et ko bebisa yo te et ko sala allergie te donc nyonso eza naturel omoni ça Rude Beauté ausala pizza ba produit ya kitoko oyo batala na kati ya mafuta soso pa ko mafuta rolo ozwi serum nango pour na kati eza na inconvénience mote oyo ata bébé en pakola nazo recommander bino ba gamme ya Rude Beauté bozala vraiment likolo na tingani ka na Rude Beauté. Rude Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Na prima ngondo na concession Musasa na $1,300 au bengami Bayer. Ngala za mutu a cash. Na yaki na pesi $1,000 nanga et pas apporte gasi Musasa. Bato abote bite tokozwa bango wapi. Dans ce $1,000 du coup aux ndako même o ndam 1,300 mais ngaza mutu a cash. Na pesi mbongo nanga $1,000 na zuna nga deux parcelles nanga $2,000. Dans la sonne lo na osrate na komi ko lopango na longo locataire aumela avant d'ana libera resi nanga yango oyo ezolakisa ke na sombi yanga lupango cash nasengi merci na papa Gasi Musasa na o asaleli biso ngai mwa muke na age nanga bona komi mama lopango na sombi lopango nanga cash na $1,000 na cash yango nazobenga ba jeune fille nyonso tout lokwa ngai baya bakosepela tana age nanga na komi mama lopango nazana esengo makasi mama lopango na age na ngai merci penza merci papa Gasi Musasa merci nzamba bakisele bele ngai na pesa merci na papa Gasi Musasa nazaki na mbongo na mona lekili kelemba na bombaki na sombi 3 parcelles nazo pesa ndambu en tout cas ba mama otekaka makala otekaka nini ngai natekaka vitabele banguba mais nazi 3 mbala mako nazape na resi na ngai yango bapesi ngai voilà bandeko bango nyonso bayaki kokoma bakolo mapango yo ozozela soki nini tala touti kosomba kopesa bato mapango na bango tala bandeko nyonso oyo bauti kozwa mapango na $1,300 seulement mingi bapesi avance ya 300 kaka bazwi mabele bamusu basombi cash na $1,000
balingaka bato ndenge nini mabele ya Congo pe en pleine capitale na Kinshasa ezaloza na poto na Kinshasa opportunité yango avec apôtre Gassiange Moussassa. Bienvenue dans le monde des propriétaires de terre. Basubasima eza c'est officiel. Bienvenue dans Capage Télévision et merci de nous suivre massivement. Aux gens la poto, aux gens la Kinshasa, aux gens la téléphone, aux gens la laptop. Les autres robetali solo, affaire il y a 4 ans, 5 ans, il y a visa et tout. Les arbos, nabiso, il y a Capage Télévision, malgré azoramo bandika, mais à persévérer à kaka. Tous les ans, robetama solo, il y a voyage, il y a innocent, il y a la concert kuna. Et merci la Prince, Achille, en tout cas famille Mobimba, il y a Innocent Balou, mais la personne de Wambote. Nzambe ya pambola bino parce que vous soulez bien, vous êtes des bonnes personnes. En tout cas, vous avez rendu vos voilà. Les arbres, bienvenue et puis bonne santé. Ouais. La bonne c'était ma idée à Mikili, alors que son rendez quand à Paris là. Et oui, jamais, oui, ça m'a biso tozala déjà ndengwana po tomber ça na déjà aux ala bongo et puis na pesi déjà mbote na ba tout ba Hollande biso. Na mère na Capage na mona kala tala raka. O vimbit. O bona ndeni. Et na vimbi na ngate ngolo nzambe ga ndé sala. Te mais ça peut confiance, ça peut ko umela et ça là faut fidélité. Il faut rara po yo peno mériter pena. On méritait pena 4 ans, 5 ans, on faisait 8 ans. On méritait pour aux Arabes pena la tigre depuis Tilelo et bon il va s'en mouvement. Ouais bah ça mouvement ils en ont bien 4 secondes na ebate ni mais. Yo faisait 4 ans visa. 4 ans visa. Ou bien 8 ans. Ah mais. Yo dis combien? Bah 4 ans na eza tigre te mta pesa. Schengen nda pesa. So tiga comme pesa batu na ebite tiga pesa batu visa te. Visa batu. Schengen nda pesa. So aboya boy. So aboya boy. OK. Donc ça non te ke mamo so ndeni ni so tiga comme pesa batu visa te. Biso mambo na te. Schengen nde. So atali ke o sa musala bien amoni pe ke makambo ozo kende sala parce que concert au Québec ils ont les premiers mais après concert wana ils appellent le 1er décembre hein? Oui le 1er décembre. Après concert wana ils appellent ba concert mususu ekoya na 2024 parce que Schengen atala ke artiste ya côté les mana groupe na po azora ba visa ba 3 mois donc a préféré que apé sabino kaka bosomba ka ba billet bo kenda ka bozonga ka donc c'est ça. Mais ça lui on en tant que un moutonarate à groupé, va poni, vos effectifs à combien? Va payer combien de personnes? Burkina combien de personnes? Bon, tout qui n'est pas un groupe. Sélection Salama Indeni. Sélection Salama qui Afro Congo Mobimandé to beta. Combien de personnes? To ba 15. OK. Ouais. OK. Do Afro Congo Mobimandé to beta biso tout au king. OK. Et puis la rebo pas un effectif. Oui, so que tu na ba rebo deng c'est que to le cas déjà. Na bébé na biso pas au king. Oh, bébé pas au Kende, hein? Oui, faut Kende. Et ça va bien. La bébé peut faire Kende, à Panzaga, Bruxelles, on peut ça bien. Vraiment. On sait combien des années déjà dans le Congo? Bon, je pense 6 à 7 ans. 6 à 7 ans déjà dans le Congo. Mais on s'en appelle solo. Oui. On a été et bon maté. Côté on a pena molodo leader. Côté on a longola parce que biso to mesana ga na musique ki ata artiste ozana nzembo na mo eza kitoko ndeni foka leader ayembango mais ce que Afro Congo eza penaki kilo na yo nemango yo mo défaut memango et puis après ça n'enga chance que na sala nzembo na nga mais na zapeka na kata Afro Congo pour te bi kala ba véridi ba ve ba ilo bazara na ba viva la musique mais so abimisa album ko bimana kombo ya viva la musique mais nga naza soki na bimisi nzembo na nga ezaki Lizarbo Prince ya Afro Congo. OK. Héritage. Sko elo ni oya motuya ozwa pembeni ya bon elo motuya déjà ça qui apesa nga déjà qui respect pour bato ba respectaka nga déjà état que Lizarbo a sa la carrière nazalaka musicien qui a tchaka à cœur. OK. OK, so quand il y a un concert, faut accompagner au cœur et puis ba foutu mbongo. OK. Donc quoi nzonzing? Non, pas nzonzing, ils appellent que on accompagner na kata groupe mais ils ont orchestre mo ya monene qui mais ils ont raté qu'il faut les musiciens faut azalaka wana o tchaka ba vocal na kata nini oté. Ils ont bongo té. Biso ils appellent que ils ont cop mo boye. C'est ça salama munae. Yo yi kaka
accompagner siko na makambo ya sala et puis asa nini afoti siko tala siko place au uti azomba moko abibiso moko bato bakomomono peke osala pe ba clip mo bato bavandi pe babi bongo na kosomba ta catch et bande obula mais bazui ba chile yango na clip donc ça veut dire apesanga déjà valeur mo boy salanga bien OK bato musu lelo po ba mérite on a bon on a les attaques na ko loba tout ça comparaison te ya bato mais na côté nanga to vivre na Congo to koli na Kinshasa to yebi ba orchestre ndeni travaillaka leader déjà soit déjà za leader monaka yindi na foaza no wana bino bato botikali ba mamba pe fo bozaka ba mamba mais côté wana siko inosi afongola je wana alongola ngote les arbo fo bunda so esengi pa chapo na place OK ngana monike na suki atindi kingai c'est bien donc côté wana pena na loba nzambe merci parce que nzambe ndai ba place ni ako placer bato et puis déjà tellement pesanga inos bilanga et ça moi pas si comme on a que bato na kati ya mouvement na mouvement o ezala que leader aza vraiment na famille na mobimba ba tchara pena monsieur pa na ye ezala peu moins compliqué tout le monde a un orchestre mingi ta pe ba fabro bato ne soit aza na famille et à moment ba dikana mais ce que bino vendre na ba prince a rochelo pe moi loi o exécuter pe to meeting de nyos kuna ezala na séparer prince mamnaye HB mamnaye inos mamnaye bon toi déjà na kati batuna bato ba gérer site na bangoti biso site na biso eza déjà que prince aza manager ya Afro Congo et puis inos B leader inos B leader et puis HB aza pe na entreprise na ye ou ezaki côté réalisation aza pe na batuna ye o ya géraka Jizo pe a pe na batuna ye côté italien arrangement de son azapena batunae au asala na bango copie donc entreprise ya Afro Congo côté musique eza inosbi na prince donc c'est ça donc loi est utaka prince oui parce que il y a des managers faut soit na prince ezapena mamsu pe to soit na ko soit na manager te na ko soit na leader kuna clé zarate que faut les canano te oui, mais qu'on a bien. Pour moi, tout ça va dans les amers. Et ça, les camouya, il y a nature. Au moins, les lots, batuba coca vivre sous cause de naturalité qui ose à la yo moto. Au linga ose ba esprit moro boye. On emporter au KM sous ces causes à la yo tinde faux sale lango. Parce que nakata Afro Congo côté on a tout ça la moi. Ils ont moins changement mo boye que au monde appelle que était azan naturel les aïe donc oh ya sala ngo po ezala bongo ndenge singela ke ezala po au monde ata ovana na batu 7 ans letinga na lobailo mo ngana kitaka Afro Congo ti oh ce qu'on a na place ya ba ndenge ya ba qui na chaka mo esprit qui na zeri mo boya mokie que ovani na kata orchestre yo ya ki déjà na buli selon bango te selon yo qu'il faut ba commission musicien mo ba pesa ka vocal oyemba ndingo mona na ba orchestre nyo sezaka ce ko ba pesa okenda na bulu wana ton na zwangote ton na zwangote esinga na sali na se retirer ki na kompe osa net makamunanga moko na bundela ki na misaba nzembo nanga mais esimba te Simba. Simba pété. Attends s'il te plaît. Simba pour yango des ongs senga suna kata Afro Congo. Nandeni. Tant on a longo ndengwana. Après alandio. Après ko longo nanga ndengwana na bandi osala ba émission. Eloko isovanga. Non. Landa sikote, landanga. Eloko isovanga. Te non lando mena ina tuna. Kaya mona lo batina popola te na kena na mona ndemwa bien. Ezaki bomoto nde salanga ke nazonga suna Afro Congo parce que olongwe bato musu ba ebi déjà ka ki ezaka so misa quitter na groupe mo faut clasher leader fa ke na ngonde mo boy mais ngasi koyo na ki mutu mo so ba tuni ngai côté ki bo moto ya inosi na talisi bango ndinga vivraka parce que tellement nazaki bongo na ki clair nazaki sko ko déclarer kaka oyo nga na yaki na penser na nga ki na sala na ngonde na sala ki te ba moni sko ki lizarbo ango aneka vrai tous pesa sikoyo lumière na eloko ya zaki na ngobezo nazongi premier nzembo na ngaka na leka pa na oti bato na produit wango ka ino city donc courage nanga
na ba penser na ngai c'est tellement que nazaki ka côté qui bon moto wana et ça lika que nazonga ce qu'on a place bateau baza logique tout tambo na ba na logique mais avant Afro Congo on les câble orchestre musu to za sax solo oui na les câble na orchestre musu mais orchestre mais na linga na ko beta oh eza carrière na yo beta tendenge ni za na les câble na Villa Nova. Et bon, c'est une les gars, on a vu la Nova. Là, il y a une musique sérieuse. Sérieuse, il y a une bateau, il y a une film. Ah, ok. On s'appelle Mtakala, hein? Dans les cas, kuna et puis dans le kuna. C'est histoire, na yo. Dans le kuna, on n'a pas les beaux gars. Ok. Et pas les beaux gars, on est dans mon événement, on pas les potes trop. Soit qu'il y a Vania Kangami. Parce que tellement, on a trop travaillé, on a travaillé. Ouais. Na monisco ino sa lancé qui a recruté na ya Rasco Afro Congo. OK. But bon ya kana bon dira mo bazati siko. Ba misu baza. Bon ba misu baza te parce que ya ko on a émission pour vivre. Non, azala bon marché. Comment qu'on répète ozaka? Ah, ozon takala. On a émission qui pour vivre netina na famille Afro Congo. C'est qu'il faut za moto moboy. Faut vivre pena moto. Faut appeler qui bon moto pena qui nature comprendre que makambo mususu so atasu esala melio faut comprendre que était za makambo faut esala faut pas que ozo relo ko tuna ba penser na yo chango na moto parce que lelo eloko bomaka bato ezaka penser bato ba komo boule kolekana makanisi na ye moko donc yango nde esala bokabona bato belesko talanga 7 ans nazaka na kata Afro Congo ozupe mikili mo ya fresh nazupe mikili donc pour Afrique kutu tolobela soute tokenda déjà mais mikili siko ebakisami ndebe ba Canada goya ba États-Unis oya non siko tango sala pe ba réunion nde yo lobi ke ozara directement mona inosbi ouais. Et ça rappelle ma conseil à ça bendopé attends plusieurs fois qu'il a payé ni binom bala pe sur conseil que les arbres boité bon vie faut boyer normalement déjà comme konzamo am kaza raté wana ni na accepta liboso oui faut chango pena na mtu oui wana ezelo kwa liboso na accepta na vie que motutu ako konzanga kaka soki na comprendre que ana makambo est important. OK. Donc wana na chaka qualité na chaka pointe nga vumi mutai bisanga ke yo leader na azaleki na otenge talinga ba beta ope de ndika bon te ba biloko ndenge wana eloba mana ngo me wana nga na kipa ngo te po fachi kuta konja bato na bato bagobota mais fatika ande moko oui donc ba biloko wana eza ba biloko moto longola ngo to chango mopanzi et puis côté conseil aidaka fort parce que maman a votre carrière dans les lobos na zana banzi momusu na bimisa pe na cha mbongo na nganga mo na bimisi clip na sa pe mam nanga donc eza déjà moko e babiloko ba effort na joie côté na parce que lelo ino ça na producteur té mais à comment monte à telema pe lelo pe makamso asala ka o batu musu ba ça peut-être que o billet mo somba billet mo somba je ra kuneza te kuneza mais on est à Faux Congo, on a mundele. Aza mundele maza na poso moindo nde. Pesa moi 1000 mo bonane ya subasma. Ngana lo baka ino sa mundele mais aza na poso moindo. Po makambo na vivre na kata Faux Congo na leka na ba groupe na ebisioti. Ya loko OK kamina. Ya loko ba memi na kamina OK ki soldat. Siko na Faux Congo biloko wana ezate. Bazo ba ko respecter souffle ya mutu. Vous comprenez? Parce que le groupe est belé, il faut respecter souffle à mototé. Au rose à la l'idée, mais aux en abandon à être. Bazape batuloko ayo, bape na bape, bape na ba famille, bape na ba belé. Oh batu bataille là, simo. Parce que yo comme ça bango te ka loka batu mo il faut pas dépendre pour biso pe passeport ba kangi na bango te. Ba chelo 4 ans. Mais ba tikelo passeport na yo, so moni ko zo ba 1600 yo matako sala ba aller retour. Yo kaka. Ozomona donc degré déjà ya grandeur ya bongo et il lance déjà que mutumo boye a kana problème na batu tazande na posa jeunesse ezala bien ana posa que batu tout va se retrouver et ça c'est que ceux qui peut mutapesi yo pe ba privilège c'est ça yo pe zala pe na maele ko bomela ba msuba ya jeter ceux qui se ko ozu ko ki buzo boche ya biso bakino po biso le bakino to boma makambutu tulinko yeba trop koyeba na biso nde nzoka to bomela batu musuba na sima donc c'est que esengaka ke tozana ki bomoto po esala bien
Ok. Siko banzembo non au sala ki wana. Obisi ya penalty clip mo bimisi la bisoti. Na ba clip ebele na za ba promoter ba clip en. Te. Musique eza mystique mais. Pema. Te musique eza mystique parce que eza na papa nini. Yana ba musique mususu okosala ngo sali ba effort nyonso. Mais ekina ona ba ndenge nango. Même supo sali ne kutela lote. Osali ne kutela lote mona ka boya ngo mo ekangi nango. Mais côté na ngai nga na sala effort nga mingi to senga ka nde soutien faut ezala parce que biso to ko sala nga na ko ta plus na nga. Mais kotindika wana pe sala bien que muto abimisa ba réalité muso azana ngo ba rêve na ye ou bomba. Pour biso de tout ça là effort nga sala déjà fort na côté studio na sali clip na sali partage nzembo. Mais comme à maman musope le bourg est calé. Il ne se passe pas moto, abina maramonae, abina bébé, les fois qui peine en gros, on va mis sur nos têtes, on les doit les arbres. Parce que dans le baga, bana oyo, qui parabilo ganda côté, et ça ban on débat ça la réforme et comprendre vie. Parce que ce jubilo ganda côté là on mis sur trop. Oh et bon le cas du banda, tenga père na ngaza les invité, mais na yebara déjà que le gana âge à 17 ans. Ozomon leo naana baleki na sima o bataille langa même maman na biso azela maman sepele hein azela ke fonga na tindela mbungu pour aller wana ko majika ozomon apa ko za la jika na za déjà na engagement mo boy na za banango na sima o na geraka OK na baleki bavanda ripananga la femme paza te femme nante je boya pour te femme makasi te mais nga femme nante parce que na na charge parce que destin na ngande na yebela ngo so na bina kota na vana na mama etali basi c'est le ba ko senga ngana na mutu mo boy batu destin moi ça coincer destin aucune dokité basi ba coincer destin parce que du mo otala ka ke ozaki na mutu mo boy au vivre na musu 3 ans ka ya pamba mais à croire non na yote ki ozana yi te za ko croire non ya osimbate yo concentré ndeni ozula mbongo mais moi ça a déstabilisé aussi ko ndeni yo ko ozula là parce que yo tango boule ka ndeni na sa kopo esimba ya oyelo bambui mabo na mona kana mwasi mabo na mona mais moi ça zate elimani yo mona na miso donc ça veut dire na vanda siko na tali ke wana za perdre temps na zongo trop na baya siko na bate wana za perdre temps nga fona concentrer na siki ba si bazara bombale te oh les arbres pas un kirango te na zana kirango mais biso to ba to mo be ndetinga mais na zana ka te kirango c'est normal na minute na bana constater ka ndeni vie simbela siko so na bina banda wa na c'est très important même c'est le destin ba sala no ba jeter yana banoko belé ba bo ma destin moi si bien chérie peut être modeste moi si bien azu bien donc il bien nda mona bien que mominda za bongo msusu afuti la parler toi kabila ka $100 soka chele lo na makambuto fa tos siko za ba tumzulo kwa biso boende tinga $100 o lianga te $200 o lianga te so na monde déjà que ombuye nde vinanga na tindi ke musika nanga makambo na sala ke ko pesa nga mbongo ko lega oyo pesa vinanga liboso so artiste so comme il bien tenga vinanga no liboso parce que na yebi nga mona ona sala na kuma na mbongo ebele siko moi ça bombo yenga na mbongo te bolingo pe avant ya poto koma no to vanda no bien c'est que fona za na budget siko donc c'est que ba bolingo no na oyo elanga ya bazuwa banini longolo na pombongo donc yo za bo chaste na boyi bango bakufa na boyi bango me bon te bati boni bisanga na yembela bino banzembo ko bino bobongisa na ba mibali na bino na banini menga te nga kote na nga poto vanda na bien c'est que tika na nga na concentré na corps ko ila nga perdre sa tante pona minito poto ko mabala mais kuna mikili pe ekezonge te mais atana mikili eso ko ba maya kuna te atana mikili nde ba bongo ba yo ka déjà ba destin ba yate te ba destructeur de destin te ba yate wana mbui ndetsa boy ozo ngo changa na ndako na esimba te na linga ga musique po copy na nga yango nga na mutu mo boy na lobaka omoni totanga lelo totanga bible to mona ba David ba Moïse ba nini ba tona po ba kota na histoire babunda ezaki pona bitumba sikonde tinga na golinga teke o nzamba tinenga na mokili
na koksango te nazwa na katango kaka po mwasi mo batili na babilongo te mais wana eza na ba distraction ya ba kia osana te ngai go le gâté peut-être bande ono mibali ba sepelo soulager ba bana baka te normalement c'est que baza pe mibali loko anga pena ya solo po apena mibali po moto amiyebi asala na sentiment te lelo nde bato to vivre na loyengo mona ka olati catch momi asombi la catch apesa ba nini boy do yo moni ke vie suki wana nzoka okobima mandefu apembe ndo comprendre ta mandefu oyo pena ya pembe de ok destin beba on comprend yo mo beno tala yolobi oka ngai kasi yote bango be bazaki bango mais au moins siko côté yo suki na bango côté basuki c'est ça donc ezali kamba komiyeba. Merci Lizarbo la ninga hopo tokindala biso bien ya moto seki ya moto zumi normal so réalité zandenge ni programme zandenge ni et puis côté na yo masolo ya ndenge oui réalité ça panzela biso peta moi banzela bon réalité pene zandenge tokutana le 1er décembre na Madeleine bato ba boya resomba ba billet basomba ba billet parce que billet za kana $45 et 45 euros prince pena fala ça na ya ta na passeport prince to kutana na kuna ta ba pimela biso ba visa te mais na minute yo bato ba 2024 bato ba kende belé o ezana ke to fungola puis na porte ngona ndenge Afro Congo parce que Madeleine est une grande salle hein oui Madeleine oui oui, il y a une grande salle parce que trop papa cher. Les gens n'habitent pas bêta kuna. Oui hein. Papa na molo ko papa wemba ba jibe piana antena ko fiolo mide bo. Ouais, ba no beta pezara lo quoi. Babeta déjà na Madeleine wana donc. C'est bien, c'est bien. Acha pe signature na e. Siko yo yango to binga ga ke ba diaspora na biso. On tine na fiche na cha na page. D'accord. Et ça bien. Ba diaspora na biso ba ya. Pour bien vous avoir bata Joystar. Bato zo bazala ino sumta Joystar bangato émission sur les quartiers Joystar ka papi mboma ici mais baba le bisatikela bisoka ba Lizarbo bokolega na mino mndeto monde oya minga boy to sol na biso makambo na biso mais za 100 mingi bato ba comprendre ko molodo ite akoma tema akomela bango ngate yo pena bosala yo pena na ebite so bosala les oui donc c'est ça c'est que gars a ozonga na yazani ani mutu ndabo ayo ka message awoya na OK merci merci ko à part Madeleine le 1er décembre vous a elo musute a te na be na nzimbo na kala mingi te na bimisa ma piano na na bimisa ko kala mingi te mais ba consommer pe lipeka na ndenge ya foko te lipekeza ya innocent sali na imi ala de ba pe yoyo na nga déjà za na terrain et puis na bimisa sunzi mo musu poto ke na ba fête tikira présent boto bina lipeka te lipeka déjà lipekeza ya ba de mais yo puis au dire melende ni yemo déjà la award hein l'idée a déjà qu'on a déjà ye 0-0 là c'est qu'on a na chata 1 mais ça là biso tamo estrenga la tikio déjà merci ya côté na ngata ça vocal si yeba banze muno te afuna imba foko ngwa to le bela foko ngwa la rose visa koki mate ngamona Orlando kuna maman tu jusqu'à manquer les mots okoti singa koma switch okati oxygène bolingo na yo cru un lokola na film d'horreur bolingo akende zonganga na bo bolingo no eza boake la terre sabo bolingo akende zonganga na bo bolingo destin na sabo bato totongaki biso mibale dindi na mai pardon moto jalaki obenga bebobo akende soyi mais tika boye yeba musunze mbona ninga mingi na clip na ngapi na imbaka yanga yo 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 chéri yo 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 na luga bolingwa ngokala na moni kaka yo ba sentima chéri yo pesaka ngai kaka yo na lala na mbedo mopanzi kaka yo azati na bandoto na ngana lotaka kayo ata balingi baboma ngai kaka yo 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 chérie yoka kotoya chérie je veux que toi tu es l'amour de ma vie. Je ne peux pas te perdre, bébé, mais fais confiance à moi. Nasingi confiance. Nalela yo ya vous. You are my number one.
Sanake bolingwanga dozala lokola ya ba musulman. Basambela kala 5 fois par jour. Moi j'ai besoin de te voir mon bébé chaque jour. Na luka bolingwango gala na monikaka. Mais anze mwana ya mystique. Ils ont beau ma TikTok mabe. Tikabo. Alors de la TikTok fort. TikTok ina minute DJ o aleki ba DJ nyonso. Mais TikTok ils appellent DJ mo bozo betisa musique ba tout ça les savoir do du matin. Aza DJ mo do so ba tanga ba DJ numéro 1 dans TikTok ça va. Et ça bien. Et ça la bien par rapport. Salutation à banane. Salutation na kopesa na pesi na maître Trésor Kabukulu. Na pesi na. Bo chanja pomba la mshakala na kala na kinda. Pomba innocent. Batasima. Oh, Canada. Maître Dozinique. Au Canada. Oh, Achola. Oh, ça là bien. C'est quoi toi, on a Chameau Kalala. Chameau Kalala. Pas comme les autres. Ah, ça fait qu'un gentil droit Dozinique. Eh, Maître Chameau Kalala, pas comme les autres. Boga, vous soyez. Ah, oh, PCM Beauté. Ndekuta déjà la ndio pa. Oui, akengela so. Et puis na pesi mbote na Baba Roazanoti, Raymond Chibala, Dina Morkabeba. Nani? Roazanoti. Bruno Chibala. Bruno Chibala. Bruno Chibala te Raymond Chibala. Naza pe na masana moko moneza ka Chibala. Wana ya nini te? Na kasa ya tata. Te ya pere te. Raymond Chibala na pesi mbote. Na pesi mbote na Roazanoti, Ali Baba. Obangi nini me? Ngana banga. Ya bagi na ngate. Wana oyo kanisi wana yete. OK. Yete na pesi mbote. Et puis na pesi mbote na ngaso epanani. Ah basi na ba diamant no design. Na pesi mbote pe ba griffe nyonso ya Afro Congo. Big up na bino yangwana. Zeisi yo le prince de l'Afro Congo tozali. Rendez-vous le 1er décembre na Madeleine et tokata mamunyoso. Kitoko mtunanga. Na sepeli maka spécial nga Innocent Bi. Mbote sa presse balume. Ba yo ki o déjà ne ba yo ki de makambutu. To ba pimela so to za place moko. Te ba yo. To je panzala. Te ba yo ki ba ko ba yo. Ba comprendre ga ki. Wana famille nanga. Wana famille na yo. Te ponga na bi déjà côté wana yo sala ba jeto sola bien. Te wana famille nanga. Wana pena bato bazana bo moto. Ouais. Bato pena bazana bo moto. Na pena comprendre déjà que te pena a mutu mo ba comprendre déjà makambu ko. Ka jeune leader. C'est ça. Ya lo baraté mais ça la biso na ba play. Okuta ne pe place mo ba peso. Taka pesa nga carte na. Somba nyoso zo o nyoso zo. Nora vertige na doka nguba pamba. Donc maman na vertige na mol. Ha, aisanga zoa ezalate. Ozika nguba. Na zika. Mais wana foti na me, yo mosiko moni mambo bimiti. Donc na soke na za mundele. Voilà. Tu comprends? So ça les arbos. Yo tenga kwa nini? Presse à PC carte. Ngabe na logo ayo. Les arbos. Merci. Peselanga rebo chulo mbote, peselanga batinyo sombote. Maman international. Na nimino mingi bokimate. To côté. Bokimate. Mais biso neti biso do gelukani na poto. Te tikako. Wallahi do gelukani na poto biso déjà. Te na bika ke bokimate. Te ngana lo banosiko vérité. Ko banomi mingi te. Mais biso do gelukani na poto biso to kokima na poto to gelukani. To voyage déjà Afrique to zo aka mbongo. Ndeti nga boy na sala déjà musala. Inosa comme ça nga leader. Na beta en Afro Congo donc nazo mbongo tous les deux côtés so zonyo ye na ozela na koya wati no mona mama na ngai bozela nga na retour Capage TV Capage TV